internet, aux branché na réussite TV. Merci beaucoup à ma maman chérie, maman Christa Pelé, oui, merci aussi à mon papa Brino. Merci beaucoup de vos victoires pour l'info mondiale et puis ça prend des questions sur ça que la fille à maman dit que le invité ne base spécial et puis elle est le pena base vraiment spécial. Merci beaucoup à mon corps Dibala. Merci à tous mes fans, aux branché na réussite TV. Comme ramène un to que ne pas mingi na solo ko fungolanga pour na yamba ben invité la le base spécial pour na et puis pour la bino pour la réussite suivi. Bonjour papa aussi. Bonjour maman. Bonjour Kela Yangani. Bonjour. Batinga katikati ya pena bitumba banzo quoi. Papa bossé boni boulot. Ngolo toujours ok. Les autres quand même bien. Ouais, t'as lancé une surprise dans plein de tournage. Plaisir. Plaisir. Kela boni. Ouais, dis-toi. Boulot. On est que les femmes qui sont dans le Ngolo Nzambe. Oui. Autant mingi Nzambe liboso. Moi tant que c'est moi moi biloko na bino. Atana sana biloko. Po biloko na sima na tatana ka kombo. Ah, on dit mino kuzana ngo. Ata ezate. Kombo Nzambe yokukutu nganga. Aba abanda busala na ya no baka Nzambe. Bino to. Okela kiamo, so okela kiamo. So okela kiamo te. Ingeza te konti ezali. Merci beaucoup Yende Tata Biso papa bosser boulot de éviter aux autres évoluer comment. Oui, on a évolué toujours dans le monde historien, toujours dans le monde historique. Donc voilà. Je suis là, dispo, il y a Batouillon sur ma femme, dispo, donc voilà, je suis là. Pourquoi on dit que ça la rôle à papa? Pour les jeunes, si on a dit que ça fait face na bango yo bomba face na yo, pour mutu pesa mono na nzela et yebo penate. So là tu ndebo ya na moi référence. Donc na vie Nzambe na pesa ka destin. Nzambe na pesa ka vocation. Donc ce no bika ki ngana za ka ba jeune, bo ba jeune même so ba za ba ko so place wa. Tant so ngana pesa ko le ka bango. Ndepe na za pe na monde ki tonalité. Ça ka système ko sana mala fandati. Obanga na ote tango biki na kina monde ba papa makasi bazar. Mais yo mi kotisa ba artiste makasi bazar pour kotisa ko kandi. Ba autant ota ba msu bazala ma fous mais autant akota na monde na papa Nicolo bazala nga pela mi kotisa da ba joie bien. Na koyebi selo mon avis. Depuis théâtre ils ala théâtre depuis titengesa na bandi asala idéologie ya ma théâtre oyo ba groupe Njoto wela ba groupe Salongo ba groupe Nzoi. Et tous ces casquettes-là, historiens Zalate. Historiens Zalate. Au Yokana, on a mouvement joueur, mais le Bakio, Azal, on a ma identité, on a mon les canons. Donc, Lelo, je suis jeune, je suis minimum moins de 50 ans, maximum après près dans les 40 et demi. Mais je parle des choses où et les cas depuis 50 ans. Depuis 1921. Autant parce que mon toutefois, dans le domaine surtout sur le développement. Et même jouer, soit dans le ballon, de fois, sagesse et intelligence n'est pas si réussite événement. Donc, quand on a mis parce que l'historien a facilité. Même si on a copié. Aza suis idole là, aza comme ngana comme la idole là. Netina. Baba mi papa c'est ça la mi le quoi baba comment comparer na pakalo. Na taille. La taille na et la telina moi et lobeli wana. Ngala ta chemise ki sobaso ba ya lobi ala ta minga po. Ye bala ta maputa. Na Britain. Chemise ali puta. Na ki sobaso ba ya ndenge mo côté. Ki sobaso ba yango. Oli puta mususu, oli puta mususu, oli puta mususu, oli puta mususu. Voilà. Chemise elle peut aller pour un manque d'essai identique, ma quatre pattes. Mais aujourd'hui, moi, idole là, non? Cause idole, c'est faux. Si j'ai dit c'est faux, parce qu'elle a joué en ligne, on a été. Moi, je suis mongo. Et quand je joue en ligne, moi, je suis mongo. Quand je joue, tu as été à Bangala, et nous battons aux Akam. D'ailleurs, vous enlevez mon Congo, vous bêtez en bête, on a été à Balouba. C'est normal. Maintenant, le beau et le cordon d'Ibala, évidemment. Je ne suis pas déraillé, non, toujours dans la Kataraïna. Il y a Adolphe Loï, c'est mon vieux, mon grand frère de tous les temps, de tous les jours. Mais yo quand même même que ça moi idole là. Et battre toko kana na maquillage quoi, un déguisement sans déguisement, sans maquillage, non.
tokokana te donc voilà bossé aya na eloko moboye oyo ezala te na théâtre ekota mpe ezwa place historique c'est-à-dire nafandi boye naobeto masolo na bino na 1921 basalaki blanima wana kutu ozala te bato mosusu kutu boye mpe bayebi te eza bato mo babenganga na France batulanga louvanum ezali laissement louvanum ezali campus depuis 1949 nga nayebisa bato maître toro il était babengaki maître toro te mpo aki judoka te alaka nde maître danseur chorégraphe moto aliboso abinisa bale na ville ya Kinshasa euti intérieur eyesko capitale maître toaki molobo ocomprendre depuis 1936 en même temps aye ozala susu fondateur comme fondateur ya deri wana bazobe yango imana matiti mabe lelo nde koma motema pembe mais ezalaka liboso imana matiti mabe ya basango créé par Tata Raphaël oui c'est vrai nako nayebisa bato gambela na 1952 basaki yango balobi yango marché mama apenga yara gambela te gambela ekomi na 77 na sa réalisation ozo comprendre ntango alobaki ngai nayebi mokolo sorti officiel ya MPR parti chere ya mobutu ebima le 20 mai 67 siko biloko ya ndenge wana ntango naloba ngo na tv neti nani oyo oyebi kaloba yango bana na groupe nzoi ozwi minzoto welawela ozwi salongo donc ozomona te ke même bavie na nga baconserve petit continue kaka na ligne oyo ezala te donc nayeni eloko moboye ezwi place mingi mpe bayaka na mwa biloko to ezalaka ye déjà nde balamusi yango mais neti nga création na koadapte eloko ya ndemo te adaptation ya lelo modi ezalaki basala doublir nango mais création eloko na ezala te bacréer. Ok, merci beaucoup. Vous qui vraiment des artistes à lobby vraiment c'est bien moi ma référence pour moi si mais ça moi bien merci beaucoup à Code à Belgique Ange Gabriel ba gros bisous pièce aux ailes. Merci aussi à Chandra Fashion maman Christiana na Isaac et na kila yanga n'invité tay no ça la ko et je na côté na monde à donc là si vous te gêné était bon yene au gêné et je na côté yende mo so be je na côté moi j'attends donc na kusete na mulaite nga pena za mo kusete mulaite na ndenge ah je dois payer ma raté ouais bonga na yebi ajina Mwana tudio. Kila za mwana mkie ndeti Christiana benganga tata Jenny kila za kamula mkie za kamukolo. Toyeba te. Tout on a ligné ni. Parce que ngana yebi ajina. Oh, ngapa ngolo ba ajina na problème ezate. Ba moni kela azala kwa makapo babenga chimpanzé. Kola na kati. Je te ram ko mona obi nzoko ya 20 ans au moni le rôle à Coxa Santa. Mais est-ce que makapo a 20 ans? Mona kama lo mwa mkebe. Quel est le monde? Na bande de Cita yo goza dia dans les 50. Quel est le marié, on a la copine, on a la moine. Quel est le célibataire? On a la moine. Moine. Est-ce que Wabo papa, est-ce que nga goza na moine? Nga moine ni moine. Ponga linga kubota te. Na mwa kesho na boto mwa ko mide am près ba 10 ans. Et c'est un tout bando golata na naye. Et tanga koma lishuka 12 13 15 ans. Mwana gomo tikila ngabila mwana mwa ndeti manquement de respect. Jamonde na linga ko bota te. Ya nga ko bota te. Baza mo ba chérie quand même. Ya ba mère wazala ka ba mère wazala. Mère te me ba mère. Te mo ba lekinzela bazala na bango. Confirmé. Alekinzela kaka. Mais à part, on a pu moi ma copine à Poto Bazar. Sigo, tant que tu n'y es question. Moi, je vais aller là-bas. Après, tu n'es copine à Poto, il y a une copine à Poto, mais copine à la boye. Tu as boy a été. Moi, je dis que non, Azana et Azana sont dans les Kinzela. Qu'est-ce que moi, le bien, moi, qui est le plan qui est Azana Bango. Il y a tout ce que l'on est surtout y batté. Ah, rendez-vous des stars pour ça, il va faire bastan à Zarandé. Ya, ma fille, elle va stars à la table pour tenir. Biso eza surtout ya biso ya kini donc ya bongo pe kaka eza ndenge moko na baba kwe bulo vraiment yeke nango kitoko na ngolo nzambe eleka nango bien eloba mama Deodat na Canada baba ici déjà tout retourné presque chaque jour ba il y a bino moko ya tout vient d'aider ya tout vient d'aider pe kota presque chaque jour donc on a biso moko pe kota donc vous avez une idée un jour ça nga
En tout cas, vraiment, dans l'autre Mais papa, il y a un pour ça un jour, pour ça, moi, il ça est là. ma groupe, pour ça, groupe, non, mon leader au télé. Oui, parce qu'il y a un mot, hein. Un mot, on a l'ambition, on a la pensée, on a la réflexion. Le groupe, ça l'a déjà. Les autres informations, sauf qu'il y a un moment on a aligné net il y a un groupe d'accompagnement boulot et tout kaboli moi mbengere qui donc système quand donc on a bengi batailler tout tourner voir qui tout parler. Ok, merci beaucoup. Comment je suis vraiment vers la fin. Un mission pas bosser invité ba projet dans le monde à Arisa commence. Vraiment nzamba me mangaliko. Ah mais moi likolo. Dimanche soir on a eu on me mangala na détail ngoto. Na bika nzambe yemo amemanga likolo so pas que tika na Hollywood. C'est pas que tika na Kuala Lumpur. So que boanga na Miami, so que boanga na Paraguay ou bien na Bangladesh. Et bika yeme nzambe ndio amemanga. Ok, quel est comment la suka émission moi le besa la ya nilobaka merci na bafani tu bandeko tu balingaka kila yangani bambote napesi na mama Odette Omeko mama wa soutenir kila yangani mama Deodat mama na kila yangani soutenir kila partie ya Canada mama Leki Matono ndo kama Jeannette mama kila de poto il a massé quoi vraiment bambote pelé na bosanité maman Mimi ma papa Roger Bila vraiment bambote maman Solange fondation ma papa Patrice akata chouette na bosanité maman Aimé ma papa Papi na Orlando na bosanité na Orlando pe na pesa na mbote na ba pera l'Omega peintre na London Big Boss na pesi mbote na numéro de téléphone Miranda Mbengu papa Luizon Mbala na Madrid olobe papa Luizon Mbala ndeko ya David Mbala ndeko David Mbala na Hollande vraiment bambote belé fondation Limozo yango kela numéro de téléphone ozotanga livre Mobutu d'unité pour l'Afrique tous ozaka ba moyen de lire na bongo boy ba théâtre na biso moi oye tourner moi $20 sur toujours ba transport donc mi kana ça secret non peut-être numéro de téléphone to mo kabana. Donc, na bonne sanité, boss bijou ndongala Richard. Mon boss bijou ndongala Richard, bambote numéro zaka plus 243 89 45 15 899. Plus 243 89 45 15 899. Vraiment, bambote na bafan tout. Merci beaucoup. Kabwana. Numéro de téléphone, vraiment la dédicace. Bon, on va dédicace Nazarango vraiment sur les 50 parce que ba yeto boire na poto balinga to kumisa bango donc on a loué caméra nanga na loué caméraman nanga na bandigo na jouer na beng bandingo ba ye na futi bango ba jouer to kumisi yo na futi sous na sombi sous ba mega nanga na tie yango site eloko ekoti na site après yo ki libanga o ki elengi mais pour batala ndeko wana ke merci ndeko nanga na libanga o ene mboka kinga ezalaka te ozomona teke bana poto ndie bakoma koma na bango ndineti mo ba engram obo donc ba linga biso to kumisaka bango mais ata dédicace pour ça mais alors bata merci à pas mandeko et alors très difficile on moni mabanga vraiment j'ai pas besoin de ça tout le monde doit linga bosser na pesi bango ka mbote belé. Donc, ils ont remarqué qu'on a la salle. Président, Moutoumoko, souci. Il y a des artistes congolais, il y a des comédiens. Donc, Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani. Dieu merci Mbokani, vraiment poison. Donc, si vous avez vraiment merci,
ndenge soutenir kela yangani kela télé mona ye numéro de téléphone ezali te ke pona benjir eza tant topesa eza pona ba remarque so mona eloko mona salaki na film eleki bien te benga ndeko na téléphone bossé historien mais eloko na moni obongisa sala ngo bossé comme ça topesa ma numéro tika ta pona demande non non un mot pena nenga ki di bato so ba bola piti donc numéro de téléphone est plus 243 89 60 11 983 plus 243 89 60 11 983 donc mabanga naza nango te na opesa mutu te mbote bayetu balinganga nzambe apambola. Merci beaucoup à ma maman chérie, maman Christa Pelé, merci aussi à papa Bruno. Oui loba. Nga pesa devoir. Nazo tu na question oyo. Mutu akozwa yango ana cagnotte n'importe quel pays aux alotine nga identité no notinda. Na otinda vraiment na otinda. Je dis ça tout le monde m'a parlé. J'ai même ma tête à couper. Ba expliquer la question est 1890 eza naissance yana 1890 eza naissance yana na ba etu bakufa na ba oyo bakoma ba batanzambe na mokili ya naissance yana quelle on peut répondre oui à quelle c'est qu'il y a une espèce omoni Koko abota koko na biso yaza mwana 1990 ah ensuite d'abord na lobi 1800 1890 1890 malikende mileleki milai mataka na likolo bakoma ngona mboka na biso soko komena yo utoyebisanga mikolo koko na bino matin likolo 3 jours babenga et les gâtés. Merci beaucoup de votre préparation, merci beaucoup là vous êtes toujours branché na réussite TV Andi Makambo. Merci beaucoup à Sandra Foch, maman Christiana Isaac, merci à mon Doudou Vanda Vanda papa na gradé na royauté, merci à ma fille sublime, merci à Christiana et Isaac nous to Kabouani to vraiment à on a souka. Merci beaucoup maman Christelle Babel, merci à papa Bruno, merci à bande ko na pia réussite TV nous to Kabouani à la prochaine. Bye bye. Bana poto bana mokili mobimba balobi bolela kisa monter makama kala mamba kala ya sika mona na te eloko sika eya ka pena chaîne na sika bana poto bana mokili mobimba Récit TV ye po bonzima Récit TV eza chaîne eleki ba chaîne nyonso mutu na ngai ningana bana poto c'est que Récit TV eza numéro 1 ba chaîne yo mutu alingaka oyebe formation mboka na yo oyeba mamunele kana Kinshasa ba information ba émission solo o mona ba invité o mona ba comédien mboka na ceux qui ont s'abonné à Récit TV, ils ont comme tout vivre en Afrique, ils ont comme tout vivre en Kinshasa. Pour Ernios, au monde, au papa qui monte na kalam na mangenge, au monde en bas moko. Au bas couleur buni na makala. Ah, aux allons comme tout vivre sans frontière. Récit TV chel moko abino, pas tout ça le bon, on s'abonner, là le canon bon abuna buna sa cof ko s'abonner, ils a offert, la vie bien offert. Yo, kende ka fa somoni buta ba comme s'abonner. Cliquez kawana. Yo ba uma tango cliquer, o s'abonner déjà. Tango s'abonner au mona biso ba comédie no soluka. Ah on tuna to neni na mona nani ote. Ah biso no stozali. Bo s'abonner massivement. Bo s'abonner massivement. Récit TV. Ya sika ngwana ye. Bo benga suite bo tuna opi ya sika. Récit TV. Chaîne moko to tika nango. To tinga mikaka. Bo molinga na zonga sunda ko tena tika na Récit TV.